Ok. Mbote au Jacquemain Chabani, Ozali Mokambi, il y a commission permanente électorale, il y a UDPS. Mbote d'abord. Mbote papa na. Voilà. Matata eza na mboka, toyebi yango, bitumba, bisalamaki na Assemblée nationale, likolo ya pétition to pe mokanda ya koluka kolongola bureau, kasi ngambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bazofunda bino baye ya ngambo ya président Tshisekedi oza moko na bato ya UDPS lingomba na ye na kosala oyo babengi na français coup d'état parlementaire bino bolobi nini? Non, coup d'état moko te ezali wana. Effectivement, moi nungu nungu ekotaki na kati ya ba honorable député na biso. Nakanisi pe ezali occasion ya kobengaka bango na mwa kimia na bamboka ebele na baassemblée ebele mais mboka na biso Congo aza na besoin na nungu te na bitumba te basolola bakoka kosilisa likambo yango na kimia. Débat na bango ezali autour ya bureau na bango ba membre ya bureau nakanisi ezali mbala liboso te bandeko ya bureau ya assemblée nationale bakoki kokundula ndenge ezalaki ntango honorable Kabund azalaki na position oyo bango baza na yango bakoka kozala na hauteur pe na responsabilité. Bureau wana na minute oyo azali korapele biso ke bazokoka kogere ndenge esengeli te likambo oyo ya récusation na bango. Règlement ya parlement ezali baaplike yango epuis nakanisi ke kimia ekokota kati na bango principalement ekozala na répercussion na mboka. Bai FCC ngambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bazokuba kolobake bango ndi baleki na motango ya bakelimi beko kasi mokonzi ya mboka alobaki soki majorité ya sika emonani te na nsima makambo mazali kosalama akoyebana kodisundre mpe kozongela bana mboka mpona maponami ukanisi kazali na makoki ya kosala maponami lokola buku likonzi esengi na nsima ya sanza misato ukanisi te akosala yango ndenge nini mpo sikoyo bakambi baseni oyo bandimama oyo baza na mpifo baza lisusu te ekosalama ndenge nini? D'abord, bandeko na biso ya FCC soki bazali na majorité na yango il faut bazala serein bazala calme bafavorize ete baactivité ya parlement esalama mpe elekana na kimia nyonso wana eza eloko ya liboso. Eloko ya mibale mokonzi président de la république alobi yango clairement nakanisi ye azali na bainformation oyo biso toza na yango te ye nde mokambi ya mboka lokola alobi que soki informateur azongeli ye na majorité te ke majorité emonani te na kati ya parlement akokende akozongela biso souverain primaire po topesa ye majorité wana c'est que na niveau na ye président de la république numéro 1 ya exécutif ayebi ke mboka na biso eza na makoki ya koorganiser baélection malgré toutes les autres difficultés parce que l'essentiel mpona kopesa kimia mpe bomengo na bacitoyen congolais et il faut nécessairement gouvernance ya mboka ezala régulier ezala réglementé eloko président de la république azobunda koluka nde yango wana. moto akotala nani ngambo nini eleki na bakeli mibeko kasi premier ministre azali wana aza na ngambo ya bayi ya Joseph Kabila président ya kala soki alongwe te kotia informateur ekozala kobuka buku likonzi te